premier homme, il y a Saratola. Comme on est là, pèse la canne. C'est un concept nanga. Ok. Donc c'est-à-dire rien que la vérité. Ok. Oui. Face à la vérité, Saratola. Que son âme repose en paix. Notre maman. La naissance de Saratola était comment? En fait, question on est bien pour na bateau yo. Ba parents na bango bazwa temps ya obete la bango naissance. Ok. Mais ça peut na batimsu ba ebindi ba bota maté hein. Ok. Ngai moi ndambo histoire ma pauvre mère abete langa. Na bota maloko la reine. C'est-à-dire? Alors mon père Zaobota. Vous êtes sûr? Donc, voilà, mbote bandeko balandi ya Saratola télévision, bandeko balandi ya Top Media télévision, boye imalamu o ezali émission na bino ya sika face à la vérité. Vous savez que c'est une conception ya madame Saratola oyo atiango pour cette nouvelle année 2023 à la kakibino était ekobanda koleka awa. Bandeko balandi et bandaki peut déjà ko salema et salimi déjà, mais aujourd'hui supporter que au lieu la dame madame Saratola a présenté face à la vérité aujourd'hui ngai tadingala pana ko présenter yango et nako yambela bino mama Saratola face à la vérité, toute la vérité possible ya Saratola boko yeba yango awa, la naissance de Sarah, sa jeunesse, son enfance, ses cauchemars, ses délires. Et puis aussi ces bêtises. Supportez-moi comme ça. Parce que ça s'appelle face à la vérité. Et les regrets de Sarah, ces blessures, ces moments difficiles. Et la réussite aussi de Sarah ne sera pas épargnée, mesdames et messieurs. Parce que cette émission s'appelle Face à la vérité. Je suis face à Saratola, mesdames et messieurs. Le meilleur fan, je vous salue. Les abonnés Yamukili Mobimba, je vous salue. Bonne année, Nabino. L'année commence très bien avec cette belle émission. Saratola, bonjour. Bonjour, Tadingalapa. Bonne santé. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Hein? Oui, ça va. Voilà. Souki Yamaboko, hein? Toujours. On les a qui s'inanga chaque jour. Nalala na mukara na riva Souki Yamaboko. Mais on pêche à péter à mon perruque, tout ça là. Donc, voilà, mais nature nanga c'est comme ça. Aujourd'hui, on t'appelle Maman Sarah. Oui, bien sûr, je suis une maman, mère des enfants, maman, et puis une fille âgée de plus de 25 ans d'âge, ce n'est pas une petite fille, c'est une mère. Très bien. Une mère pour Maman Sarah, c'est sa tête, son âge ou Masnaï? Une mère pour moi, ce sont des responsabilités, premièrement. Ok. Et puis les enfants, parce que au lobaté que mère moi il y a 40 ans l'aura botaté donc a mérité bien maman té non aza maman malgré aza na bana té mais vie il y a ba responsabilité là déjà autant que ça bana bandeko naé coller sa bana naé encadrer bana bandeko naé déjà c'est une mère. Très bien. Donc cause à la maman ezaka té que pour faux bota pour ba bengo maman non, je suis maman dans toutes les catégories. Merci beaucoup Sarah. Cette émission s'appelle Face à la vérité. Aujourd'hui, Tadingala pas face à Saratola par rapport à ses vérités. Olaki biso tokosola yonanga bosolo. Ouais, hein? Rien que la vérité. Eza émission moko oyo eza euti na concept nanga na mutu nanga. OK. Donc c'est-à-dire rien que la vérité. OK. Oui. Face à la vérité Saratola. Que son âme repose en paix. Notre maman. La naissance de Saratola était comment? En fait, question on est bien pour na bateau yo. Ba parents na bango bazwa temps ya obete la bango naissance. OK. Mais ça peut na batimsu ba ebindi ba bota maté hein. OK. Ngai moi ndambo histoire ma pauvre mère abete langa. Na bota maloko la reine. C'est-à-dire? Alors mon père Zaobota mingi bana mibali. OK. À l'époque avec sa défunte femme que son âme repose en paix, maman Gili. OK. Il a boté la caille déjà 4 garçons. OK. Alors on a 4 garçons on a koto et pas maman, moi c'est liboso boté akikanga. OK. Donc tant on a bota maina zaki loko a reine, maman ebisanga bi une fois kutu. Papa ya bengana ndako mobimba parce que aya kutanga na olela mais batu bazana sima ba olamba
Nenga mona salon na berceau no lela. Isala kabingana ndaku mobimba na bana misala na ye mama mwana. Abengana bondi banda lopango kanga porte. Parce que moi c'est azolela. Voilà. Donc c'est un peu ça hein, pour ma naissance, na botami bien, na coli bien. En tout cas, Nazala qui est aimé par mon père et par ma mère. Voilà. Très bien, Sarah, abotami na Kinshasa awa. Né grandi à Kinshasa. Na mois nini? Le 8 novembre. Na hôpital nini bongo? Maman Yemo. Maman Yemo. Est-ce que maman, dès son vivant, excusez-moi, je ne m'aurais pas provoqué ma blessure, a bêté la yoté du solo que jour à liboso Sarah abotama ayaka na mokili biloko Sarah azalaka na yango basine ba geste oyo Sarah azalaka nango oyo apesaka Sarah abimi na mokili mama ameka ko bêté loté. Bon, wana nazwa chance awoye bangote. Très bien. Mais naibi ke histoire nanga betelanga même batata moi nanga ba betelanga. En tout cas Sarah obotama lokwa reine. OK. Sarah botama un certain le 8 novembre 1988. OK. Wana butu bien moi. Te na botama na tongo. Na tongo. OK. Donc voilà. Moi, historique, qui est sur ma naissance. Très bien, merci beaucoup. Tozo Yawana, Ezali face à la vérité. Sarah Tola, Abotami. Déjà, au Botami, il y a combien des enfants Yozala 40e. Tomekana Koyeba. Bon, kota papa abiso tozé belé. Na ko pesa nombre était parce que et ana bana msusu pe yemoko papa ngwandi marate bana balobaka baza bana na ye donc de peur de léser bat msusu et atanga eka bango atangi biso te toza ebele na botami na famille bana babotami ebele. Très bien. Et papa nanga c'est vrai da polygame jusqu'aujourd'hui a boti bana ebele parce que ti lelo bana msusu babimaka ba msusu to yebite donc peut-être oyeba ngo plus tard mkonza ba obenga ye. Très bien. Donc côté à maman, baboti biso mi balé kaka. Mais côté à papa, naza pena na famille. OK. Oui. Très bien. Nami balé au boza, ti lelo bozali? Ouais, tous en vie. Bo solo la capé très bien. Elle c'est ma mère. Na contaraine de côté. OK. Très bien, Saratola. Merci beaucoup. Famille de plusieurs bana ou maman Saratola naissance nae azala lokola reine mokoboe aya pour délivrer la famille. Quand je dis reine, ça par rapport il y a ba éloge oyo na banda électricité qui nazaki meilleur que bana nyonso non. Ezaka que papa moi utoza na ba garçon na ba famille nyonso ezala bongo ezape mwana mwasi mwana wana mwasi. Même si on n'est pas fallu, fallait aboti de bana basimi balé hein. Mais azara plus attaché na malka. Oui, pourquoi? Autant a outi na ba garçon. Mutali bosso la ki o sexae na bana basi zaki malka. Voilà pourquoi azara penza trop malka. Ezaka te ke bana na msusu amona bango ba bana te non. Eza malka botami pe lokwa reine parce que autaki na ba garçon apoti na fille. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maman Saratola. Mais, moi, mon sous-songa na zoko ya. Robotami wana. Est-ce que Okoki ko se rappelé sous-sona Makambo Salaka lorsque tu avais 5 ans? Oui, je me rappelle. Je me rappelle, na ba souvenir na nga ya âge à 5 ans. Non, 6 ans, na école belge. Très bien. Na tobola camarade na nga lisu. Moseka. Na tobola lisu te en fait. Tobanda kokoma azali na kati ya classe totanga Moseka azaki alala na ebite soki azaka sous envie Moseka naza olinge mingi Moseka toza kokonza salle biso mibale. Très bien. Toutai maternelle nga uti maternelle na Fatima to koti siko première primaire na école belge. OK. Alors Moseka Tobanda toaki ba yaya salle quoi. 5 ans na ça ba souvenir te mais na souvenir ya première primaire nanga donc 6 ans et demi non que 7 ans. Très bien. Alors tant que komi tozaki des grandes têtes. Moseka nanga. Nga chef de classe. Moseka azaki pe ba période n'a pas réunion chef de classe mais azaki balongola ki parce que azai maele penza au top te. Alors ba ko changa mais entre temps ngana to ba déranger. Ngana yo comme chef te na salle. Très bien. Tona yo comme chef te ya zo déranger. Très bien. Prof azaki te. A déranger na c'est na comment na bavard.
tellement il pas konzara loranga abiso kominga na bavard to bunda ngana ese na komona bavard parce qu'on a vandi na koma kombo na e aya botolinga crayon zara crayon to komo wela crayon boy ya obenda ngana obenda ya obenda ngana obenda parce que force na ye na force na ngana na yo lâcher donc na lâcher koti oh là ah na lisu et Tola, c'était chaud et Ningisa école belge. À l'époque, la directrice était Madame Ada. Elle est encore en vie, si je ne me trompe pas. Parce que la classe, Madame Ada a toujours en vie. Alors, bayo tikanga na école wana, babengi papa ekoya, bazwingana la fille. Bakena na la fille premier soin na hôpital bata la misu na e ngasko bazongi na ngana ndako bakiko tanga na kasho anda pour ndako to na kasho siko tula kasho ala la sedini bakoba na la bicycle likola ya ba saka fufu avec des choses siko exemple des pots en fait là des pots place ba bomba biloko très bien ba épice ba fufu ba lososko ba sala mo ba montagne ba saka fufu na sena ngosko ba koba yo tamo ya punition très bien ba koba yo tamo déjà ko va na kobate alors na yo matana ba yo ko tsanga na kati ya kasho wana place ba bomba inga elo esala inga sko plaisir petit frère nanga poupon aye ko landanga na ninga fenêtre bisinga o chance mo seka mo misune to bokite et salio esengo OK misune to bukaite mais akotika na moi des fois to passer deuxième to zai fait nayi OK moni na longwa linette misu monde ya ngeza minene boy sko esali moko muke boy OK moko munene donc moi des fois zwaka azokaka ndi na kati pinda ya misu OK alors tellement traitement ezaki plus rapide OK ba moyen bimaki ba kenda in hôpital en tout cas ba traita qui est et Dieu merci parce que ngeza la mauvais souvenir pour nanga malgré za action mo ya mabe metikala nga na mutema parce que c'était pas par ma volonté en tout ba et loko donc to welela ki ya zui retour nango et côtier très bien alors Dieu merci quand même parce que akufara misute et lora mabe pe sala marate souvenir nanga na aja 6 ans et demi à moi. Très bien. École, voilà, face à la vérité, Sarah Tola, merci beaucoup. Nazane Sengo. Plateau o ezali pour la bino nyonso. Vérité nini bokanango besoin batu bayeba ba découvrir au jusque là nano ba découvrir te bokolandango awa na émission o ba invité nyonso ba ozala le bienvenu na invité o tes études primaires au Saliango na école belge internat. Nasala qui mélange. Nasala on mélange. Ngala petit maternelle ngala tangi na Notre-Dame de Fatima. OK, primaire. Eh, dans 5 ans, na la souvenir. OK, très moi bien. Classe tabiso JP. Azaki Mongol. JP. Azaki Mongol. JP abandon fundanga mingi. OK. Parce que kuna na Fatima, webi ke Pampers to ebi angole lo menga ebi Pampers na Fatima hein pour na Fatima bana pina bazo changer biso ba Pampers bano ba subaka et tout siko JP abando peselanga rapport pa maman chaque jour donc nakanga souvenir à 5 ans okay. JP mama ça et alors nom de Dieu. Ne voyez pas comment tata celui pas envie na éviter. OK. Donc na la souvenir à 5 ans. Bon, école primaire nanga na tangango école belge je crois na sukai na 3e primaire. OK. Tant na longwe kuna na komi na vie internat. OK. Na komi na vie internat. Tant na longwe na école belge 3e primaire, pauvre ma kulutu na biso na pesi akufa que son âme repose en paix. Très bien. Abando vana na matongi na Oshwi. Alors il y a senganga na vanda panayi bayo kotsanga na école Lomami eza juste après Oshwi ramasi manimba école mo ezaki na venir du stade wana Lomami na zo vanda na zo tanga wana na tanga i 3e nanga wana 4e nanga wana 5e kimwinza internat. OK. Na tanga na Lomami siko na Lomami wana na ebisa yo totanga na Barbosa mwana ya Dudu Misha Zaiko
Dudu na bosani babengaki Dudu nani mwana mwasi Dudu pas bafanga na lupango wana ali natanga pena mwana ne Barbosa to bando swana na makasi mais to bando wela na ina na zala la première. Très bien. Alors ton na longwe wana na leka ki mo ba parcours pebele za pa mama kulutu mama pa dingi yaka na yo kende 5e avant na katango 5e na ngana kendaki na Bopeto. Na pesi Irène Bopeto mbote famille Bopeto école na ti les deux yeux existaient na ke Bopeto na yo tanga na ba Irène Bopeto à l'époque Irène Bopeto azara Karine nanga na école Bopeto nazo yo na lisolo ya ba Karine nazo longange comme nindi na bosani azai métis azaki capricieuse mo classe na biso na komone na kanka longange na kabengele Gloria Kabengele donc Gloria Kabengele ana modèle en vuka biso na classe non en tout cas l'école c'était chaud alors à partir à wana ndena yo kende nanga mbala moko ba internat. Très bien. On passe vie na onyoso na ba internat Nzambe ayi nyonso te nazali so ba bengani nga ba exclure nga bazongisinga na continuer na sisi na école normale place to kutana na ba kiaba na mokengeli ba bengani ngai na kimwenza ba exclure nga na zongi fona continuer na zota te na fête biso ka to zo benga lelo koma te na fête ka nani nini te na fête nini biso na époque na biso à comme moment na comme moi to benga ngo alors nini bon yaki tant ba yo benga na comme obligatoirement ya oluka place na continuer pour na 6 à 6e nanga na 6e nanga allez na kesus ba zongsinga mbalo ba kongo mbalo a Sacré-Cœur susté po ezaki Sacré-Cœur ki mwenza ba kongo na sali be 40 ngwana donc na Sacré-Cœur esimbite ba rapport et l'équipe ba kotinga sko ki mwenza esimbite ba matisinga su na kati kuna penza na sonabata na ba kongo. Très bien. sonabata mbandaka na ke na bamanya na bamanya na komi na mbandaka wana na koti déjà école secondaire na première CEO nanga bayo changa na lycée Sange Andoche tadi naza mayele me accompagner na mobulu faut supporter nga donc nazaki vraiment na kobunda makambo belé alors papa eko se décider tanga na bamanya kuna kota omona papa te maman te famille te akele mbandaka c'est par là na kendaka mbandaka kotanga nene internat na komi na kuti moi ça papa bisabi non azana moi muke otinde na bamanya te to ko encadrer kaka awa akota lycée na yo kota lycée moi ezali pembeni na ndaku na biso grand lycée école wana soza en 55% 8 au doublé pour ba inscrire moi na kuna fois les 65%. Donc yaki mutuka donc ngala tanga na lycée Sangi Andoche parce que internat na uta 60% aux 8 tala imaginez que 60 aux 8 bandoki donc tellement na ki maele basali sanga examen test na zwa ton na zwi mbala moko bakotisinga nde natangi presque secondaire humanité nanga na lycée Sangi Andoche. C'était chaud, t'as dit bah histoire est belle même la lycée wana na sala ba dégâts. Na dit na sala ba dégâts la lycée on sera la théa ba classe la biso mchipai ekiri nanga ba beleka ba ikoyo ba Karili Kunju donc na biso la histoire lycée Sange Andoche en tout cas histoire et ça que penza que prof aye to la prof na biso mo komune ya benteti moi na prof na biso komune ya benteti siko papa na ya prof a français papa na ya zaka webika batambandaka mtakati kuna pombandaka vileza mbandaka pe ya mwa bato ase baboteka pe ezali pembeni azola tasko chaussure ne mo isalo pa prof ça français et puis la majorité il y a professeur de français ba compliqué voilà ce que maso na bete ya deuxième note passer avant troisième pour troisième pe na ba scénario ce qu'on a deuxième et là on a beta au prof na français azalaka chaque fois so ekomi r na ba sonné ngadi ana mona na musika pour lycée wana yoka na Congo na mti na comparer on a lycée ni exacté et a munene
et un internat est structuré donc tala kana na ba photo nango so na régie ba ko balancer ngo tozola ta bleu ciel na ba blouse likolo. Non, c'était chaud. École wana non na mon école mo na Congo le école wana te même na formation jeune. Ngana zwa poster au sala commercial tout simplement parce que bazo pesa mo kitoko et pas papa elanga na mte sora kufa aza numéro 1 na benga ke numéro 1 na mbandaka mobimba mutayebi comptabilité lora ya zate mutakangisa biso 7 principes à comptabilité na mutu. Donc on va dire boy so batuni au premier principe de la comptabilité ozo répondre parce que alla kisa biso formation mais alingisa biso peka yango cours ngo donc kana lingana ngana sala nini nangana sa nutritionniste na Congo kuti alati mais kuna na lycée wana ezalaki sikoyo tellement de classes zonga esika il fallait une ba kabola biso mais tout ça la soneti anglais to sangani très bien so ni bo to sangani te nangana sa littéraire o ada sa sali izaki littéraire parce que naebara moi littérature mukie basunt komodo et tout ba mo wana to ndozo ensemble siko comme sous ba prof na sous tom sous ba yate basangisi biso ba yé papé la ngayo pesa comptabilité très bien na ozo continuer borwane yé à l'époque ezaki to bano que no sala examen sélectif sélectif très bien siko tangu papé la ngayo pesa bata commercial cours non kelengi intéressé nga ba mona ke senga na direction ba changer nga classe parce que là na débit na bidangi na ngana ke commercial or ce qu'on a savait d'aller solo ya papa ya prof na biso ya wana ya français bore matama ngomba soka uta na ninya ba professeur pokune yaki omona nani na ba professeur maison ba professeur bazala kuna ba monyoso ya lo na Congo ate professeur autika na ndako na yo pesa courte bana sala ba professeur prof ozo atanzo préparer makamni na pesa bana très bien so na monede ya ba sonné na musika obima na salle na bangazo ya na ke na tableau na komi Asuga oyo likoloba tela na opeso te très bien. Chaque fois prof aya kakutaka avaya banda asuga jo mususu tellement ngana matumboli na koli na matumbo kamanda mutipai que son âme repose en paix ma classe na misa uta okufa à chaque fois na koma bongo comme so mutipai camarade nanga wana moi classe na misa sanga o Sara yo komaka asuga komara définition na mobimba ye mtatindanga na komi penda A association S soulier G gâté Asuga association des souliers gâté OK aya kutango qui a fait ça nana oloba yo lobanga to bunda na sortie yo lobanga kaka lobanga to bunda na sortie siko mwana ne moko pas za na salle na biso benteti comment le benteti yesiko yo tous on vous que ma casse elle va péter avant d'aller masama elle est très intelligente siko yo papa banga tuna moni muto répondre te ayo tuna mwana oloba mena obanga alakisika ezanga bapesanga punition nakenda okata bilanga nani na ba professeur kuna ba maser puis école ba maser ba katelanga pena tala 20/20 kata bilanga nga pena sakana te na bengi bana mboka ya quartier wana na futa ba mbongo bokata bakatelingai siko scénario ya 3e na 3e nde bapesa biso punition sale mobimba nazo tumbola stagiaire moko ya pesa biso comptabilité ye olalo ba exemple alobara exemple signature nanga mais azai maele makasi parce que ayeba ikopesa comptabilité stagiaire wana et puis ye mtalakisanga signature nga yeba ko signer banda na 3e humanité signature nanga ezalaka copie collée ya signature à madame wana alors signer kitoko alors exemple na yo wana na koma ko chula ye nango emso tangisa nga kuna exemple c'est quoi ça ayo kanga atuna sal mobimba ye pa yoki kezanga mesal balobati tanga moni ke sal balobati onje na coloniser sal wana ba pesa sal na biso mobimba punition ya 3 jours to kata matiti oyebelo na sala ngape na yiba na ngape mbongo na ndako na koti na mona na punition na somba ba basa mikate
na baji tout ça l'orchestre. Donc place nazala qui t'a dit école il faut aux lembo Sarah naebaka dernièrement awada sanauta au commissaire tanga passé 3e na kotsa na busangani ba maman na bakufa te bazali ba maman na banda ponga na utati na ba lycée wana esimbati na compliqué bata bosangani bango ne ba pesaka idée ba kotsanga na internat na bango Sacré-Cœur na compliqué internat babité a lokezo simbati to kwa ken internat ba Congo skota na kyo komisae ba meminga e pa komone pe kiminga mamango pe mukolo yuka batu na kuta ki wana ba prof na biso bazalaka wana ba des études c'est tout là ah je pense que oyeli biso to là oya yote aya pour répéter marambo yo sala biso awate donc eza place nyonso nga na tanga na tika bilembo bilembo mabe penza mais ya malamu ezala kaka Sarah okuta na ba trouble ba scandale tout o ba mankaki professeur o ba sala ki clan ba beta ki mutu naza mais soki komi mama ele sco ba classe mso ba koma ko inviter nga to déranger ensemble c'est comme un interro na kubedani na kwenanga sala siko mona mabe on l'accaba tout doit réponse te yo kate papa so sikoyo na to sako sa mobulu po fa ya kuti makelele abe opesa courte interro biso tout ba papier a komi baba osukara nga na zipfe na ko sisa na uso zana baninga so batuninga ka tola oche ba réponse tinga biya ya na chekute na zongisika papier vierge moi pe batika nge ya te parce que nazali mo coloniser salle moi bilingue nazali pese puis msu na ba récré non so ba bikate to lia salle mo bimbo so comprendre moi bilingue wana ezalaki mais nazaki parmi ba filles au sala ba scandale n'école j'étais là mais ma tête ezalaki en place. Merci beaucoup. So batangi les 3 premiers Sarah tola azaki dedans so na bimi la deuxième j'ai pleuré. OK nazali là au moins ba sanga obimi deuxième pour kombone bandina te. Oui, mais tout ça, il va point mon corps. Soit il y a 68, mutaleki mutuna virgule à ta mon par rapport à l'alphabétisation. Alphabétisation, bacheli boso na moi na lele lango. Pourquoi bacheli boso na nga il fallait donc nazaki en même temps de tolobara na métier tous à la paix professionnelle en même temps on fait de baises tout ça babouzoba tu vois nga naza parmi ba grande dérangère école mais so que c'est une fille intelligente très bien ngam na créer orchestre en école ba classe monsieur belé so baza en vinette ba malin so mi ba OK ba fait igno c'est dans la même école nga na bina kaka OK nga na zaika partir au bina wana penza ba kala de danseuse na biso lycée na zai puis biso zotanga na basuka mikuse suki bakata et puis na zai pe makasi à l'époque na sport basket et tout donc ngapnda na lekisa parcours mo ya kitoko na classe na lekisa na ipena na ponanga na ya buzoba na ya mayele nyonso na ki vraiment na ponanga donc na 8 ans na classe tangi sala moi désordre les abatumsu na tangi primaire en école telle secondaire en école telle ngasko désordre na nga euta à partir ya comportement na nga le monique na moi ba école bébé na kati. Très bien merci beaucoup bando balandi to kindit toi face à vérité tout là oyo na moni ba caméra ba kati papa bokata siko to lito bana makambo o de talikanga na ye otika kosuba na âge nini mais eza ka question na tunika na se ba voisin ba yokate osuba mo trop na mbeto oh mystique en fait ngai maman ebisanga na tika osuba avant na ba âge ezara pina wala ti okushola na ngoboye bayo kuta okush kaningi balalisaki yo mais na tongo ozo déranger osani osuba suba na couche non nazolinga te donc ngamo na ezaki de ezaka banenga bana msu yemo akati nyonso avant alors nga déjà na ba 2 ans nazaro suba suna mbetu te très bien nazaro suba na mbetu te ezaki te na conscience mais conscience ezaki te et comment ils so balatinga couche même pour na kaka
na couche na kosa kaka nde bana musu basala mais non mi yoka nkele non senga balongola nga bachanga na po OK eza de bana ba ya bongo pe bazala na bango donc na tika osuba avant mais na yo bota mona tika osuba nokite adasa très bien nazo ya malembe ça ah de la caméra si bakati adasa tika osuba nokite osala pe baje ya papa na maman baje ya papa na maman à l'époque baje au lit oye bien ngo j'ai papa na maman za pas pour tous ara na papa na maman o bana moko bakenda ko copier ba parents to ezara eloko wana batu ba ebate et c'est loko bana moko balala wana ba parents na bango ba copier ba mona ndo moni komo ba pesa ngo ya papa na maman pour ba mona ka yo sala kango nga tikalo sa ja papa na maman te parce que na koli na ba garçon na obundaka bako bundala nga pe na mona ngo euta na bande ona na mibali nazaki mwasi parmi bango totambola na bango tobunda donc na kolika na bango molimo wana nazaika neti bango ko beta bana batu donc c'était comme ça très bien Sarah yo baja papa na maman oyebi yango te baje olipe osalate les jeux au lit pakede na beta banzango na radio mana nzango yo saranate ba Coca-Cola ba jeu na tunga sala ngo génération na biso lelo ba na biso ndi basala ngo te kukule pe o kukule ya mbembe sala ngo ba o ba chama banga o na bosani kombo na ngo ba wa shisha mo beta ngo mwa boye na se ba jeu na ba masolo na mabele tout donc tout sala ngo sauf que balek na biso ba esimande ba la mukina Android na jeans na poudre make-up tout ça là mais biso mla tozo ata on la ta ba robe tina ba âge ba 17 ans 18 ans bana zo la ta maman nga zo la tanga robe robe pinto mona robe ba mandrandel mais lelo mona 14 ans azo imposer il faut sombele basket à Louis Vuitton il faut sombele jean mona ki malata ki très bien donc il y a la différence totale face à la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, bon délivre FM botua les ceux qui le langage moko tous on a une transition au qui et puis on se retrouve tout justement après transition Sarah Tola Amela Maï face à la vérité. Merci. Très bien. Ah bon ça colle. Sarah. Ouf. Aussi pour ta surprise. Oui oui. On va me trouver à émotion. Même pas. Une fois que tension c'est qui t'a ouais ngai na zi maladie attention na liwa maman na elle tension et qui t'a kayo na basala kanini poto sala na plateau non justement ba conseil mais c'est quoi nani a conseillé kayo à l'époque et reçoit attention pour faut que lukaye héros avant cadreur na biso ya ministère à combat ma grande sœur et puis na ba ami mususu Ozana ba numéro na bango ouais bon délivre bo kozwa ba numéro ya batwana parce que to linga to sala surprise ça bête ya malam et la surprise Sarah tala na photo non mais bon moi juste lenga photo ngo bien ya mimi manoka na pesi mbote na pesi mbote na ndiko na ye Anisette Manoka famille Manoka pesi mbote oyebi bien ya mimi manoka na yebi très bien surprise na biso alelo pona Sarah Tola ezali mimi manoka waouh c'est une grande sœur oyo a accompagné ngai pe asunganga alokotanga na ba moment difficile ya vinanga très bien nazali nesika ofanda te sœur o bozomona wa ya mimi manoka très bien maman na yaza na poto je crois ba aux occasion ota l'émission très bien un peu sipe maman mbote alors maman na ya banda otinda ba biloko ezoya kin net bilokos très bien ya mimi banda oteka ngo juste na coin na biso alors asaka moi boutique na ye ateka ba vernis ba montre et tout et nga nazara cliente na ye nazosomba mingi des fois pas za odefisanga mais er nazanga esika ovanda muta ye bara pété mais na yaka na sola na ye
lokana bombisa biloko na magasin na ye esinga biolo souffrir ozotelengana na place ya kovanda boye na bana nga na ndako eza pe ya makasi te eza pe ya grave te ezaka studio très bien na ozone babengaka quartier wana nini quartier Monganga omoni DGC omoni so okoti oye Saint-Luc okoti avenue wana Saint-Luc ti okomata ngomba obima kuna DGC siko na katikati ya bangomba wana abi naza wana nazaka nga moko te bolongo la photo te laissez-moi ça photo ezala nango nazaka nga moko ndenge ozomona nga awa tokovanda ozaleki boye na bantu kapesa nga baconseil omoni koki moto azona esika ovanda yaka problème bandeko no moto mosusu bapimeli esika olala me moto boyebana te très bien na facilité abina oya ovanda na ngai c'est elle qui m'a proposé ok singa olebilo ono evanda awa ngana ndako eza monene ya ovanda na nga très bien nakenda na vanda na yaya wana azwanga lora petite sœur baza mingi te baza mingi te je crois soki ya ozwa occasion to mosusu ya otala nga à cause lukazwa numéro na nga komela tanga ata ya mokie soki ezali tokohésite te kosunga mpo ya monaka asunga nga malgré nga mpe nakwe na nga na batante na revoyager mwa mbongo provision mwa mokie aya futa ndako mais ya important kopesa nga esika olala kolongolo nano place ozalaki ouais très bien apesa nga esika olala mpo epa na ye nde na ye kozwa siko relève ya oluka ndako élan oui nazwi élan ya kosomba eloko boye nazwi élan il faut nasala business c'est grâce à elle et puis eloko emarkanga pa na ye eza kokoma na komi akitiola na se atikelinga mbeto nom de Dieu na bana oui akomola na se na tapi azaka kutu kobela azali na poema ya malili eza kote mingi na bapandi matiki na longwa wana yazolaka na se nga naolala na moustiquaire na mbeto na ya monene malgré ezalaki grave te mais ezalaki bien présentable koya mpe na mutu malgré emo ya kolia tobanda omukelela emo soki ateki te tokolia te mais moni mutu so outi deya na bachoc ezalaka mpasi mpo telema fozwa temps donc na début asunganga trop etango na ye otelema na ye omonake il faut totiaka provision le tosomba biloko chaque jour faut tosala boye tosala boye en tout cas c'est une femme avec un grand cœur malgré akutana na baréalité ya badéception ya bato côté bolingo ebele na vie mais c'est une bonne personne na part na nga bato tu batianga maboko na parcours na nga mpona komona aza lelo ata na moni yo boye ata na pesi yo mbongo te na priere nzambo asala nga nakoma oyo naza lelo akanisa babolamu na bango akanisa bolamu ya yaya oyo asunganga makasi tadi omoni mpo makama malamu eya il faut ekuta na stabilité très bien nazwaki stabilité omoni kovanda awa okomarché te tu ne sauras pas fonctionner ye aza moto oke nazalaki na voyager mais natiki mwana pa mopaya très bien mokuta mpe mwana bien mwana azolia makambo nyonso to bien soki nabeli problème na nga kolata yango soki ye pas problème leki na nga sara tala problème nakuta ye nango tala moyenga mpe na opesi baide te yaya tout ça donc c'était vraiment plus qu'une famille parce que même dans ma famille personne pourrait me tendre la main pour m'aider à part cette dame donc c'est une personne très chère pour moi oyo na continuera toujours koloba babolamu na ye et je le suis et je resterai toujours très reconnaissante pour Nami Manoka. Merci vraiment. Très bien. On s'appelle une surprise. Ah oui. Et ça, surprise avec beaucoup d'histoires, une surprise avec beaucoup de souvenirs, souvenirs à Malamu et Belé. toyebi ke batu mibale bakovanda bazanga ba problème te menga na mona problème monte na ye parce que ata to sa discussion sikoyo menga na ola kana mbetu yo la na se donc par principe na ya za o changer ngoti ata to swani siko so na bimaki na piambongo te na okuta ya lamba efufu atikelinga pe yanga. OK. Vous comprenez? Très bien. Donc c'est plus qu'une famille avec elle. Merci. Merci Tadi. Sarah Tola face à la vérité. Ici, Papa Diogoma m'excuser.
La famille aussi, vous allez m'excuser. Parce que cette émission s'appelle Face à la vérité. Donc, on doit la vérité au bateau, bazanango besoin. Le premier homme, il y a Saratola. Comme on est nani, pesa la kandani. Penaneni, et tu avais quel âge? Waouh. Face à la vérité. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, face à la vérité, Ezosuka. Ezosuka. Kose Kanayo, vous allez comprendre ça très prochainement. Sur ce plateau ici, mais ça sera une nouvelle émission. Tobanda émission Oyo Awa. Serrez vos ceintures parce que Nayebi pourquoi et Suki Awa. Parce que l'équipe technique, Basalinga Sin, qui est au commun déjà la minute de Sengeli. Lobe Koleka Lolo, Sarah tout la face à la vérité. To be continuous. Yes. Merci, bon de livre. Merci, na FM de Koutani Balasima. Face à la vérité, nous allons continuer comme ça avec vous jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Tadi. Merci. Ok. Supporte, hein? Vous allez nous répondre. Merci, merci. Merci beaucoup. Très bien. Allez, bye bye. Bye.